Grâce bisi la sexy yo réconciliation ezate na bato équipe nationale. Vraiment ezate. Na yebi te soke loko nini. Bon, na yebi loko sala na Karine Mokonzi. Na yebi pe eloko Karine Mokonzi asala po na yo. Na yebi nde eloko yo sala te. Eloko yo sala epai ya Jaël Leketsu na wadol na ba misusu. Na yebi eloko sala bango te. Mais na yebi eloko bango basala yo. Ok, choc. Soki balingi yo te. Soki baboyi yo. Bazako bengana yo. Bientôt disque bana poto bazila nini. Eko inda na. Choc. Choc. Mais est-ce qu'on va parler on hiver? Y'a qu'à lire hiver. Il y a 4 ans passés, tu vas me dire vraiment beau, et on me dit qu'on a choc, on a désespéré. Possible si t'es couffé, on peut m'amener ce bébé. Fignon sans aucun gars na mission, aux autres côtés là, na oye m'amener ce maboy yo, à négliger yo, à lingi yo te. Eh, y'a mbisa maï, mbisi. Je suis avec ma femme Wadol ici. Choc. Mais non. En tout cas, je suis déçu pour finir nos frères et à boule et à pamba. C'est choc. Grâce Komodo, choc. Entends c'est Kambi, choc. Grâce Mbizi, Choc. Mbizi. Yo, Thompson. Si on tagala. Merci na falindo respectanga. Voilà. Otikela bilamba na tala. Voilà. Ça ozwa 2 secondes de vidéo. Ouais. Paras. C'est l'équipe nationale balanda biso. Yo bela oyelo wa mbwa. Habitant le bien. Vous avez Musala sofingeli mpabe avec quel homme choc. Yo bena bazo ba choc amike mais yo bena zi sac à choc. Ya zute ça qui était. Boko solution ba bo vidéo. Ya zuma tout na mamunyo so choc. Ya Thompson, mbasu ko sasu mosali toki. Oza mutu mwana minito local numéro peut-être bana pa pardon. Comment na ngongo doloba? Wa muta pardon makasi. Pour ça c'est pardon te on a pas soquete. Pour depuis si te koufi assez imbina nyo. Non yambe non. Ta encore maintenant anga de king aboyi. Ya na sens. Fais rigola. Papu chérie watanabi. Limbisa masungula Merci. Merci papouche. Merci pour la valeur. Fais rigola le pas. En tout cas, merci mais yo. Moi c'est un poka ya libabe. Opposé photo ya neba bota biso na pona. Mais balingi yote. Oubliez besusu les choc. Soki balingi yo te. Soki baboyi yo. Bazako bengana yo. Bientôt disque bana poto bazila nini. Eko inda na. Pote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Grâce Mbisi obongisi pavillon, bravo. Mais bako réconcilier kaka na yote. Bato équipe nationale nzoka kutu na ye bakate basi ba prépara basa lelo nzembo choc. Bon, naza sir ekoko bima na album ya Karine Mokonzi, bien sûr. Et cette chanson composée par bango nyonso équipe nationale lelo awa ba réconcilier. Alors chanson na bango ba bongisi na banda kala comme nango choc. Nzoka bango ba boma yo chaîne. Po ba lobi chaîne no ndenge kweya wana ekufa libela. Ti lelo pe chaîne na yo ekufa. En tout cas, grâce Mbisi, félicitations de toutes les façons. Ndenge ozo résister. Ozo tambula toujours na bem. Oyo kozwa pavillon. En tout cas, wana félicitations. Na félicité pe Karine Mokonzi.
na ndenga mema yo na niveau oyo. Na félicité pe bébé Rachel na ndenga mema yo na niveau oyo. Pe na félicité umoko. Mais nzembo zoya choc. Bango réconciliation na yo baza nango posate. Baza nango posate. Yo moko moni video soko bolingi obengi bango moko. Baza na mamero na bango zawana ya téléphone. Ndengi ya yo zalaka. Obengi bango yebiso réconciliation zate. Mais là, on a la caméra, yo sala bango nini. Bon, les esprits d'équipe, les esprits d'équipe, soki moko, achebi ezapo na bango nyos. Soki moko, bachebi ezapo na bango nyos. Bango bazateke, o matampi, bazo kanae, bamisu bazo lubezangate, ezafote matampi. Bon, bango ba bongote. Bango bazali, équipe nationale. Union fait la force avec leader. Karine Mokonzi, la baronne. Mais ba oyo, yo sale lo côté. Bango wana nde penza, na kati, ya chanson choc. Bango mbakuboka bakri. Sincha wadol. Nga pena lobaka oyo lobaka na yote. Mwana bato lobaka te. Men toko lobaka boy. Oh, wadol. Oza somo, hein. Oza vraiment somo. O lobaka vraiment boy. Mamaye. Ah, grâce mbisi. Makambo ezo kende kaka na yebi ozo silika olingi Marie-Laure akumiso makasi Marie-Laure pazo kukumisa yo me pamba awawa eza likambo ya choc po bana wana équipe nationale bango obongisa pavillon ndenge moko soki balobi ba choquer yo bako choquer yo kaka okoma king bako choquer yo no king ite empereur te empereur pete nani bon nabosani mwano pete aigle pete nani sikoyo kote kuna na zoeba te mais loko nayebi bano équipe nationale atoza papa robot soki balobi ba choquer bako choquer yango na grâce mbisi keba tango nzembe kobima chanson choc kolinga jamais osukulaka na piscine yo lobi osala piscine na lupango wana en tout cas yo pe mangungu soko kosala sava totala makasi na yo parce que piscine na poto basala kango te bengi mbuta lubegu na mbuta lubiki baya kosala loi mairie fo yeba na ba papier sima baya kotala modèle ya piscine yango soko sali ya ndenge nini soko sali oya malweka en tout cas ozana problème na l'état bon tokotala kaka meko sukula te parce que nzembo zoya na kata album ya Mokonzi j'espère choc po nzembo wana baprépare yango kala avant kutu Karina a démarré carrière professionnelle ne ya musique yango kokamoka te soki bango tu bakomo yemba un jour basala bango ba musicien banda kala basalela nzembo choc oh grâce mbisi Marie-Laure bongo yo bozo zela yo zela na koyebisa oya yo ezawa est-ce que ngana yeba ke Sincha Wadol zaka munoko na tala eme na yeba jamais zalaka munoko nazoloba mwana bato alobaka na ete mais tango na tali video oyo mama ye nalobi te naza komona ye ou bien na komona ye te mais nzoka naza komona ye penza ah Sincha Wadol choc en tout cas bo répéter au mikolo répéter choc yo ko tia vocal na yo le ke chupe na Kongo ko tinda vocal na ye Jael na Afrique du Sud ko tinda vocal nyose ko sangama e ko sanganale nzembo bimi choc ah grâce mbisi oka bande bazobengote ngai kutu te ngana yekaka oyebi ngai nazala fana no vitu olongola ngana kofi oseka ngana kofi nyonso na kufa ti lelo pe na baya yo te nalinga ko toujours wana ko wanga na te po bolingo ngana zana ngona yo na ndimite ko kosila mais bon ngana osala kaka makambo yo nazolobona pe nazoloba nakosa autrement te grâce mbisi ezakaka fona loba vérité quoi oyebi bien na lobaka 90% vérité 10% kaka lokuta bon ngana soki siawa choc kokota na piscine te choc okoya komela mai choc kotika eloko boye te choc kozongisa boye te choc okoya kozwa choc. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV.
Portez belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va que ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Portez belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va que ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.